Et l'obéli à Nzambe, Kokanakana, Batute Nzamba, ça va manière rebelle. Nzamba, Rose ou Nzete. Yo moné ta olo banzete, ma olo banzete. Parce que depuis cela, quand tu m'as dit qu'on rappelait, parce que il politique du tout quand même. Ok. Donc, le week-end, Nzamba, à l'Obakana, Ndenge, parce que il politique, question me repose en pays, Bandol Bakaka. Langage Nzambe, c'est langage mo codé. Ok. Nzambe. Oui. Nzambe na biso, langage na isa la codé. Donc, on rappelait, en tout cas, parce que dit tout cas, Israël. Il y a un texte biblique. Non, on peut texte biblique, on raisonné. Parce que biso tous a faible les notions de texte biblique. C'est que oh Bible et lobby na beti maboko. Si quand on devient dans la bignon, tout le temps que Jacob basi mususu wana aboti na bangoza na basansi nini, si qu'on pensait à Nzambe zani bolingo ya Jacob eza place na parce que dans la Bible Jacob a la moisi na ye o ye alingi pe mutema na ye. Ezali mutu musute za bachana. Il y a un moment même les lots. Et ça maintenant bateau belé. On est bien sûr que les lots dans quatre bateaux. Et ça n'a bateau belé, bazar bateau. On a sûr que tout n'a pas besoin de makamba bolingo. Ne bomi bateau belé. La quatre makambo. Les bisons bani bali. To quand ça le roi basi bana mitema. Te bisons de toi na mitema. Zéro moment on a basi musupe. A aucun de la côté. A aucun coup ça. Sur une. A aucun ça mobala na mitema. Te yenda na mitema. Quand le fois sur Salomon. Quand le fois sur Abraham. Quand le fois sur Batouana. Azwa bamote. Et batuni kolo makamba libala azongi kaka na commencement Nzamba ça ke mobali na mwasi mokano ya Nzambe ya ngwana yango mo ba bilo nyonso ke ba double et même ba confusion na kati ya bana Nzambe. Maman peut bien papa émission est venue à moi et bandi pour le mariage ensemble souvent maman elle est à Nitu je suis encore dans la joie na pesi bino merci mingi en tout cas merci belé na baye o nous ba préparer matin na bango pour na kola na maman elle est à Nitu ba oba na ba penser à maman elle est à Nitu ba oba na émission ya préparer pour le mariage ce que tu as dit émission préparer pour le mariage na kati émission préparer pour le mariage tout ça makambo ebelé parce que makambo oyo etali libala ezaka déjà na basé na lobanzambe ça le lobanzambe mariage kozala te po totala ki keta nzamba asalaki mokili na ya moni atali mokili ezaka boyika nga moko nzambe kaka na kelata bato nanga akeli Adam tant nzamba asaki Adam amoni Adam il était triste abi oh mwana nga na kili azama boy po anini sekazangi mutu na sane na lokile mwasi mo babengaki Eve. Il y a un mariage est basé dans Katia de l'Obanzambe. La fois passée, on a un pasteur Esaïe, on a un pasteur Esaïe Tishimi, on a un pasteur Esaïe Mande Tishimi. Aya qui te solo là qui n'a pas makambo Italie est-ce que moi si anana droit à côté la Katia ndako ensemble parce que Bible dit que dans l'ensemble les femmes se taisent. Limbole la kibino a expliqué qui na moi peut ba retour ba commenter de bolobi mingi ba lobi pasteur a raison ba mo so ba lobi o te Saint-Esprit tango yaka e kana ka mutu surtout équipe par moi c'était qui pas mobilité mais hier le blé qui m'a Saint-Esprit te ce qui kana ka mutu nyos hier le ba qui moi si ateya les gens ont un plaisir et c'est moi qui ai mis ce pasteur Esaïe tout ça n'est awa elongo to ko soigner moi mukie na ninge boye pse kinga ke Saint-Esprit kanga ka mutu nyoso to ko soigner kamba Saint-Esprit ninge kangela ka mutu nyoso ce qui va permettre moi si ateya mais sinon les autres soigner sur le tel Jacob pour to sur le kamba ya polygamie to sola ki pona polygamie etali o ya Abraham et mais to ça qui pona polygamie Abraham bien kazaki na basi belé mazeka na moi si moko alingaki la mère de la nation Sarah yende mutu o Abraham alingaki mingi le to sur le soleil à Jacob avant de côté le soleil à Jacob la personne pasteur moté bonjour pasteur bonjour bonjour na kanisi batu ko batala ki basepela ki mingi ba yebisi biso bengela biso pasteur pasteur ni ko ba escroyer to moni azota mona na droite na ko mi escroter mona ito so ko goma après wana ngai teza na baba non d'abord to ko lo ba elo ko na le batela biso ya lo batala Omoni Judas Iscariote a trahi Kolo parce qu'il n'était pas parce que Kolo a chaque fois na ba portrait alors ba na kati na bino moko a retrahinga c'est que tellement Kolo ba donc répéter moni ba porte ba moni bébé ki mingi c'est na to yeba na kati na biso na retrahi de Pierre a sali Kolo si lelo tuna na Kolo to yeba parce que Jean a qui apporte ba dans la to la Kolo déjà tout le Kolo abi motolo ba ka o ya roteka yo chaque fois to ça ebele a isa kanani Kolo abi motolo na ozete nya lipa na opéché c'est que dès que Kolo ozete nya lipa pécier ba la moko bébé zolo ba na biso satan na côté c'est que ça le Kolo lipa wa de tennis c'est moi c'est quoi était nya lipa c'est l'enseignement c'est que monter union soit na lipa na totalité
oyo ayebi te liloba ya nzambe tina suka te tellement bazaki na te nyama pa nde batrahi kolo yango moni eloko okoki kobatela bana ya nzambe ezaka liloba ya nzambe c'est que toyeba liloba ya nzambe na totalité tozobanda depuis na Genèse tina Apocalypse moto oyo ayebi liloba ya nzambe na ndenga solo en tout cas na ndimi takoki kotrahi parce que belo batrahi parce que baza bato belo bamona Judas Iscariote bakasika Judas Iscariote akufa au moins motei nyonso ayebi liloba ya nzambe te olinga te Satan akokota yango moni Judas Iscariote azwi te nyalipa Satan mbala moko akoti parce que azalaki na ignorance mais le roi biso kolo l'acception enseignement to ndimi te que esprit égarement ya diable ko simba biso ekota te parce que dit présent kola za ko musiki ekota te pasteur lelo na bengi to sola pour la fois passé ton to solo la kina yo makambu ya Abraham, le père de la nation, le père de la foi. To solo la kina makambu Abraham, olinga ki to kota makambu ya Jacob parce que to soki kambo tali polygamie, yo za ko contredire pasteur Cass. Oyo ya telemela ki kambo polygamie, yo yeki ko contredire ye. Le quoi to ki to kota makambu ya Jacob tanza ki mukana meki to pasteur Malasima, to ko so makambu etali Jacob, mais ngana biso ki bato ba sepeli mingi ba benga mingi, ba lobi en tout cas bengela biso parce que na bina za na Kinshasa te. Pasteur na zio ka pona vaka ba bitango biso ba ndokende Kinshasa. Il faut pasteur à ça nene a été kabiso ile ba poto ça présent na poso ko yeba ni ba ya soga pasteur avant to kota na lisolo lelo bato ba bina yebisa yo boy que Saint Esprit et pour na moi c'était pour na ba te pour le baquet basi baza en droit côté OK d'abord na linga on appelle ça bateau lumière zamba nzambe ya ordre c'est que zamba nzambe ya désordre Bible Dieu ne se répand pas de ses noms. Ce que le problème dans monsieur ça et c'est na batu bakeba par rapport à baolo bakenzambe c'est que c'est pour na mobali te pour na moi cité wana za par rapport ya sali c'est que na par rapport ya le kambu ya sali wana nzamba zotala ou bien moi si mobali te ce que au biso to loba moi si akoki côté ya par rapport ya ministère parce que le ministère d'engagé nzamba pesi mutu nyonso to ko koloba soko lobi ke nzamba pour na moi cité modimo mo cité pour na moi cité mobali te même na carte église c'est que tout ça là au nyonso au monde nzambe même molimo wana siko molimo epesa mutu nyonso kolandisa ndenge nzambe asaki na choix na ye siko le ministère oh ya parole il a fait les uns comme apôtre prophète évangéliste pasteur docteur pour la perfection ya bassin autre jour par rapport ya ministère wana nzambe apesa basité mais par rapport ya badon moi ça cause na don ya koyemba moi ça ko prophétiser moi ça cause na ba misale bela ko sala mais le ministère ya parole ndenge na expliquer awa kolo ye moko na denga joto kolo ye na maître eraye pembeni na ezaki na ba mari de Magdala ezaki na ba mari ezaki na ba sebelo bazaki pembeni na kolo ba mama Suzana o ba ndola na kolo siko beaucoup remarquer parce que kolo de modèle ce n'est pas permettre à moi si moko apc ministère à parole mais tout le monde na ministère à parole kolo appelle ça mon côté tout le monde azuka ba porte na ye oyo bazaki mibali de la ministère mukolo côté à Pentecôte ba bi Pierre a telemi na 11 apôtres ba défendre l'évangile c'est que tu comprends que le ministère à parole nzamba pe ça ba cité mais par rapport ya sali si comme on est l'autre chose pour et bon mavatu on a expliqué l'évangile ça na quatre volets évangile et ça na quatre volets c'est que tout le monde na quatre révélation tout le monde na quatre ya connaissance tout le monde na quatre prophétie tout le monde na quatre doctrine si comme aux par rapport ya sali on a kola sangisi ce qu'on va te belé tellement basé dans la carte confusion. Il y a moi même bateau moi si azate mobile azate. Bon ceux qui moi si azate mobile azate. To bala naté parce que moi si peut mobile azate. C'est comme on dit tellement il y a mon faut bateau basé dans la carte ba maîtrise. Il y a ba texte biblique. Nekolanga simbe évangile et bandeliti sous ko mon la place moi si moko o zamba permettre na carte ya bible yo asimbi bible azote ya na bible même l'évangile azala raté. Je crois on va finir na parole de ça bateau ya moi. D'accord. OK, merci pasteur. Alors, les gens qui ont la carte de la solution, ils sont tous les Italie, Jacob. OK. Pour tous les gens qui ont bengi polygamie. Oyo tous les gens qui ont l'église les messagers, pasteur Cass. Avant la base 9, ils ont contredire en mots. La moitié de c'est pas une contradiction là yo. Il y a un moment dans ce côté de solo ya Jacob expliquer ce qui était Jacob et pourquoi Jacob avait épousé 4 femmes. OK. D'abord, nazongi pour moi na nyoso nzambe. Oazo landanga a comprendre de passer à nzambe. Bande kolanga, toza contre batute. Mais tozo défendre des évangile ya kolo na modèle ya kolo pour to kobika soki tozo évangile denge ba ancien ba posaka. Na expliquer bino awa, to moni ba polygamie na ancienne alliance. To moni Abraham aboti na basini sato. Aboti na nani? Aboti na Agar, aboti na Sarah, aboti na Ketura. Ce qu'on t'a expliqué que tu es comme Isaac, il y a boté na moi si mon Rebecca. Jacob, il y a ekobota na basi 4.
toye komona ba Salomon ye kuta kenda itina ba 1000 basi azo na 700 princesses na David akenda itina ba 500 basi belé na nini wana siko to expliquer que d'abord boy na lobi ke basi nyonso yo bomoni polygamie o nyonso ezaki na ancienne alliance nzamba permetaki ya mpo te ya biso c'est que ça na kati ya basi wana ezaki na ba makambo ba penser o nzamba bombi yango wana na expliquer bino Abraham obala mais er to mona Galate Paul azo ko interpréter que Agar azo la biso Jérusalem physique ou azana kati ya servitude na bana na ye c'est que to comprendre que moi si wana azaki dité siko awa par rapport ya question o batu ningai d'abord na oluka batu denge tozolo ba soki défaut moko tozala ngo lelo na kati église yango moni batu bazo courir ba kenda ka passer belé ba fandi na ba fondement biblique ba ozo ba verset biblique ba milati si or to comprendre to bika soki to simbi lo ba nzambe na denge nzambe a tiakiam siko na olinga na pesa précision pourquoi Jacob azobota na basi 4 d'abord Jacob azobota na basi 4 et Jacob a na basi 4 est-ce que basi 4 nyonso baza kolinga Jacob nani na pesa ba texte biblique pour na bimisa likani parce que na basi 4 a retrouvé boti na basi 4 mais moi si moko kaka Jacob aza molinga na Jacob siko na pesa ba texte biblique pour batu nyonso bozo la il y a un appel sur la texte biblique. On appelle sur la texte biblique, on raisonne parce que biso to zaka faible les sur la texte biblique. C'est que oh Bible lobby na beti maboko. Si quand on devient na bino, tout à l'heure que Jacob basi mususu wana aboti na bangoza na basasi nini, si qu'on pensait na nzambe zani bolingo ya Jacob eza place na parce que na bino Jacob anga la mwasi moko, mwasi na ye o ye alingi pe mutema na ye. Ezali mutu musute za racha. Na pesi texte biblique pour ça raisonnement. Tozui na mukanda Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, na otanga partie, il y a verset, tozo banda partie verset 18. Tozo kita, ti même na ba verset 30, mais na moi quelques versets pour bana nzambe dans ce bala kabiso. Ah babi, Jacob aimait Rachel. Et il dit, je vais te servir 7 ans pour Rachel, ta femme cadette. Et là-bas dit, j'aimais mieux les donner que de les donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit cette année pour Rachel. Et elle fit à ses yeux comme quelques jours. Parce que l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, quand mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Là-bas réunit tous les gens du lieu, il fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, il amena vers Jacob qui s'approchait d'elle. Et là-bas donna pour servante à Léa sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voyant que c'était Léa, alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Ce n'est pas pour Rachel que j'ai servi chez toi. Pourquoi m'as-tu trompé? Là-bas dit, ce n'est pas la coutume d'enseigner de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour les services. Tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, il achevait la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. D'abord, on a répété par rapport à texte. Nous pour nous ça nous sur précision. Bandeko nanga ozongi aussi des chrétiens on a le bien to bandi na Genèse chapitre 29 to bandi à partir verset 18 tina verset 30. Nangina on a expliqué. Jacob a obala na mboka place à Laban. C'est que là-bas qui non connaît parce que ils ont la dispensation il y a sa loi. C'est une dispensation sa loi ba to banda obala ka bandeko na bango. Parce que ko banda na Genèse tu kokende kokomati na Moïse c'est que Moïse ndiye ekazobotama na moment na Moïse ndiye Nzamba ekopesa mobeko c'est que Moïse a représenté biso loi Nzamba komoti la différence orubala oyote mais na ciel alliance babanda obala na taba ndeko na bamonete kaye abotola bandeko na ye siko awa to ngina on te expliquer bana Nzambe ya on a même Abraham na Sarah bazaki tata moko mais différence à ba maman siko on ngina expliquer par rapport à texte biblique pour ba bien benyo so ba olanda biso ba comprendre bien ba Nzambe. C'est que là-bas, Jacob a passé là-bas. C'est que là-bas, Jacob est raconté. Moi, si il y a des bossos, Jacob a des boulots à maille. Les arrachés. Pour moi, c'est à ma lame. Il y a des boulots à maille. Il y a des sabates de belé. Il y a des boulots à maille. C'est que maille, c'est des boulots à maille. C'est que tu vois, moi, c'est à qui t'offre. Il y a des places, il y a des boulots à maille. Il y a Moïse. En coup, il y a des boulots à maille.
libula mai c'est la parole. C'est que moi ça m'a l'église des qualités à son des hommes. C'est que moi ça les gars mai pour passer sur la monde d'abord mai au monde même mai sur auto qui mai. Quand pas aux bas si ka ko to ka mai. Mais à aux bas sur le pour même baba la même Rebecca. Ba oya okutaye atoka mai pour la base na servante après ça fait pour la base. Si ko nzamba na bato qui mai ba sur bato qui mai ba tambo dina mai. Pour ça ba nsuba yo ka ni lo banzambe na babika ni lo banzambe. Si on a appelé ça la position, si on a moi si à l'émotion Jacob a coûté avec Jacob a coûté avec moi si nous soutenons, mais Jacob moi si a coûté avec les boules et les Rachel. Si on aime Jacob a travaillé dans quoi là-bas, à s'épelle la Rachel, à ébissi là-bas. Na lingina sala musala po opesanga mwana na yo moi si Jacob a ébissi là-bas ébissi ça pas problème ils étaient travailler 7 ans na opessi mwana nanga. À Senginan à Sengi Rachel. C'est que bolingo na ye, ils avaient place à Léate. Bolingo Jacob ils avaient place à Rachel. Si on est assis 7 ans, à ici là-bas, à ici quoi on peut s'en avoir si na madé to yo kana ki pona ina ke déplace na ya le problème ezaka sangisi ba to pona feti mi lulu ba sana wala. Si ko et comme na moment ya kopesa moi si na butu azuile ya saini na kotisile. Si ko Jacob est à quelle place ni na mouya ra ikota oh mais comment deni yo pesa nga to yo kana ki no boité bobalbi a soko ngi susu a za coutume c'est que les à côté pour ezaki coutume mboka. Bega bible lobi na biso. C'est que Léa, avec moi, Jacob, là-bas, il y a coutume na biso. Et ça la recouvrir qu'on soit là quitter avant Yaya. Donc, on Yaya n'a pas été aux toilettes. So, il n'y a pas qui travailler 7 ans. Après, Balobi a travaillé sur 7 ans. C'est que premier 7 ans, a travaillé pour la Rachel. Parce que c'est Léa pour coutume en boucle. C'est que deuxième 7 ans, a travaillé sur pour la Rachel, à jouer Rachel. C'est que ça, le gros là, a travaillé, mais elle a travaillé, ça, nous, ça, pour la Léa. C'est que Léa, soit pas côté, n'a pas la même Léa, il y a mon conscience, mais na lingama quitté, mais na côté, par la grâce. C'est qu'on a expliqué des bases sur par rapport à la prophétie. Après, on a fait ça, on a doté, on a bien d'assez de critiques pour les loups, parce que les loups, on a dit, avant dit Jacob, on a dit, basikata, il faut faire la basikata. Il y a un bébé, pour la rosée, on a voulu pas se sur un mocan ou un ensemble. Bande qu'on a la zoko, ça binoté, tous à contre battu. Mais tout l'équipe baja ya Nzambe même bino boké na basi bibalé boké basi 4 5 ozo fanda tsango na ba doté ni bibi boye ba makambo nyonso ezaki mateya siko na expliquer na no basi wana mibalé bazo représenter l'ironi parce que kolo na denga nzoto ezaki na pepe moko kolo alengaki o azalo kwa Rachel c'est Israël siko yo biso tozalo kwa Léa o to mérita kité to côté na sangolo la grâce. C'est que les lois sont qui sont en Zambie, tu as la conscience de biso que Zamba zalaki ya bisoté, Zamba zalaki ya Israël, mais biso to zaka basio ba côté si biso na butu c'est que tu mérité to zande na zelangolo. Ya mona na moment le ya obota Rachel bakange mabum. C'est que makamunyo soyo ezaki mateya. Si qu'on a pas sa précision par rapport à bisoko. Et bazu basio yo. Jacob a travaillé. Si qu'on a basi 4 basio yo, ba ye ko choisir Léa ba PC servante na Ezilpa. Ce que Rachel Père aussi, ça va passer là comme servante. C'est que Bangonio sur laquelle il bala, mais Basio, ils ont le corps, va passer mon à d'autres. Ils habitent la terre, servante. Mais Basio, le corps, va passer mon à d'autres. Ils ont tout le monde en a dit, ils ont Léa, tout le monde en a Rachel. Mais pour Jacob, a travaillé pour Léa, première 7 ans, ils ont pour Rachel. Mais par côté, c'est Léa. Deuxième 7 ans, donc, tu 7 ans, ils ont Rachel Kaka, il y a aussi ça pour Rachel. Mais papa n'a vu moi nanaye ya liboso pour na coutume mboka côté ici. Troisième c'est ami balayé a travaillé pour na mutumsuté a travaillé pour na Rachel. C'est que tu comprends que bolingo ya Jacob ils qui place à mutumsuté bolingo Jacob ils qui place à Rachel. Yango on appelle moi sur na era boti bal. Loko la Jacob abandai ko linda Rachel mi a linga pe bana ya moi sur na makasi ko le kabana bala basi msusu. Parce que Rachel a bota kabana mi bale a bota Joseph. C'est qu'il y a beaucoup de souka ya batunyo c'est pour Joseph à sa 11e Benjamin monto souka pour bote zali Zilpa boti nani bila ya boti nani on wala Rachel na boti donc stérilité bataka c'est que j'ai Nzambe le moko mtoka maki mabulu parce que ça la stérilité mususu Nzambe yeko a permettre à mo pour la tsamunene ya komoni. Si vous savez que tu as partir verset awa, au monde à partir verset 31 par le baki Nzamba kandi di bunga Rachel parce qu'il y a baki que Léa lingama qui était attiré à la fécond. Si au monde a les ya robot azaki soka boti meti ribe, abi siko mobali na ko lingama. Toi y a baki que mobali qui était parce que riba les ali ya était. Riba les aki à Rachel. Si ko biloko nyonso tozo ki sabana Nzambe, eza enseignement o Nzambe, azana ba manière belé Nzamba pe ya biso. Mais ils ont le loup que
que le pasteur va se rendre la base pour pas de balle. C'est comme moi si à Jacob, en réalité, à Zaka Rachel, c'est le modèle de Yanzambe. Si vous avez un fan, on a quatre doctrine pour ça qui va présenter des moni awa dengue zapa papa. Si vous avez un peu secrétaire, parce que moi c'est que Jacob a se retrouvé dans des servantes, dans des banabas. Si vous avez un moment où il y a banabas, on a sur ma beauté kangani, ba oso ba servante na bango, ba pese mubala bota net bi zilpa, azui Léa, azui zilpa, le dit que Jacob a bota na zilpa. Si vous avez un bota na ba servante et bango ba maman de ba pesa pour. Parce que ça le col là, ils ont pas yé maman pour toi. C'est que ma servante on appelle ma mérité mais ma côté. Si qu'on peut mourir à batunion sur même de véritable Jacob Lélo, c'est Jésus-Christ. Il y a on appelle Jésus-Christ c'est quoi yé, il peut faire des servantes. À vous avoir des servantes, à vous appeler des basses. C'est quoi par rapport à lui parce que Jacob est véritable, c'est tout total. Pour Lélo sur le côté Abraham a Jésus. Sur le côté Isaac, Isaac a connu Jésus. Sur le côté de Jacob, Jacob a Jésus. D'abord, maintenant, ça donne l'écriture Moko pour tous en cas de confusion. Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, Nathalie, verset 39. Dans l'autre écriture Moko, on a expliqué en tout cas, vous avez en cas de confusion. Jean, chapitre 5, verset 39. Nathalie. Vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors, bino boza ko sonde makomi. Bozo kanisake bozo bo moya seko na zela nango. Kasi makomi bo bino bozo sonde e lobelanga. Awa na ngena na expliquer bana nzambe. Omoni ekolo aye akolo na biso Jésus Christ. C'est que Jésus Christ a prêché. Si vous avez un bateau, vous sondez kolo par rapport à la lumière à parole. C'est que ce kolo a été, si vous avez vous sondez les chrétiens. Mais les chrétiens, vous sondez vos chrétiens pour vous vivre pour nango et le pour nanga. C'est que tu comprends que la Bible est un endroit bon à kolo. Au fond, à kolo na biso Jésus. Ok, à kolo na biso Jésus. Si vous avez un makambu bateau, nous sommes en train de sala et bon bâti nous tous sommes bon bâti Jésus Christ. Si vous avez Jacob, Azaki na 4 bassi. D'abord, on a expliqué bateau avant de signer le Coran. Au moins, il se trouve un moukassima. Kolo eralia. Atika, na moment kola otela. Kola kuta matete. Livre Matthieu zakite. Marc zakite. Luc zakite. Jésus zakite. C'est l'évangile. Ezalaki na muté. Na moment kola za épître, apocalypse, non c'est comment m'a pris. Si ko kola ya, kola kuta kande ba prophète na mobeko. C'est qu'à kuta ki Bible kobanda depuis l'ancienne alliance, nouvelle alliance ezalaka. Pour nouvelle alliance, elle a confiné Matthieu commis. Il y a Kokoma, Marc a Kokoma, Jacques commis, les pitres, les apôtres, les Kokoma, actes des apôtres, les alliés qui ont Kokoma. Si on a un c'est un Kokoma après. Si on a donc son décolo par rapport à la jeunesse, Tina Manachi. Si on a ici, Baba Bibo, son des chrétiens, pour casser les chrétiens, et chrétiens, si on a des chrétiens, les autres, c'est que même Jacob, Makamba, dans ça, et Bomba, et Moutoumouté, mais Makamba, Jacob, dans ça, là, et Bomba, et Jésus-Christ. On a expliqué, Bana, Nzabé, Boye. Jacob, a la débassé. C'est que basi on les avoir yenda pesi bango d'autres. Na basi on a nini ba pesi bango des servantes. Les agiles pas na bila. Ne basi on a nyonso basi les 4. Si ko le parcours na yedenga tamboli na basi 4 wana abimisi 12 bala mibala. Abotaka mwana moka mwasi Dina. Si ko c'est que Dina mwana ona mwasi atambola kana ba déconner 12 ans ba obateli. Yango mona na moment ba violer Dina, ba déconner ba kotomboka. Si ko biso pe lelo tous les Dina, ou tous représenter l'église. Si vous avez rappelé 12 et battre la biso, ou ils ont 12 fondements et apôtres, ou ils ont battu la biso pour battre ya mabe, ou ils ont fait ça monseka ya moisi et si ma biso parce que virginité selon Nzambe, Paul a lobby na représenter bino loko la vierge pire liboso akolo. Na lingi makamna zoloba molimo na Nzambe éclairé, même basali ya Nzambe, même bana ya Nzambe, oh lelo ba comment ça ba fondement biblique, ba peut-être pour ba kokisa ba posa na ba mwana zoto, ba komi kokende kozwa basi ebele mi balemi 4 d'abord na bisa bino awa Nzamba za Nzamba kimia ba dekonanga. Boka c'était que makamna oloba na osala ba jeune Nzamba za Nzamba kimia c'est que kola linga place nyonso kimia za. D'abord bota na bato baba de basi mi 5, baba de basi 4, baba de basi ba 7, ba 8, bokuta na kata ba foyer wana. Ba problème des amaraté. Beaucoup de la kata ba foyer wala kindoke kotaka. Beaucoup de ba songi makamwe bele. Ce qu'on Nzambe ta za modèle na biso. Ba bien le nanga. Ah on a expliqué bino bon dit Jésus Christ. Eraye c'est que yende le véritable Jacob. Si ko basi o ko la za na ba mon apôtre o ba parce que évangile les a mort mais a présenté la 4 témoins.
témoin moderne eza Matthieu, eza Marc, eza Luc, eza Jean. Pour expliquer bato ba comprendre nga terre à terre. Na lobi bo eza loba likambo mutu moko atal, ba likambo mutu moko ba do sala Jésus Christ. Siko bato mine batali yango. Siko bango nyonso ba banjo koma Matthieu a commis ndenge ya monaki, Luc a commis ndenge monaki, Marc a commis ndenge monaki, Jean a commis ndenge monaki. C'est ça 4 témoins au ba rendre des témoignages ya mutu moko qui est Jésus Christ. C'est ça l'évangile. Si on a basi nyonso 4 na 4 wana nyonso c'est que muto aza ba porte à kolo o ba fati na kolo na zoto eza Matthieu eza na Jean c'est que bango baza ba porte ya kolo si ko Marc na Luc baza ba porte à kolo te ba ba servant c'est que baza ba zilpa baza ba bila c'est que kolo eza le kolo to asala évangile aza le kolo aza na 4 basi si on a 4 basi nyonso wana kolo a obimisa bana combien abimisika 12 apôtres. C'est que bazar va babotika na parcours nyonso ko la tamboli babotika kabana 4 c'est que makambo oyo bomba ki mutu musulte makambo Jacob et bomba ki mutu musulte mais bomba ki kolona biso je crois bref on a va expliquer dans la salle avant la invité sur question ça pour toi. D'accord, en tout cas merci beaucoup na bato tout voilà na biso ceux qui na comprendre peu malamu les terres pasteur le biké Jacob alingai kaka Rachel. OK. Donc ceux qui n'a qui na ndenga musunia na ndenga na ndeko to musunité au sein de la texte biblique balobi mutema na ye c'est molinga minaye il a été Rachel a travaillé pe to na le yate c'était monsieur de Rachel c'était biba des Rachel mais c'est le coutume ya mboka ne ba kotisi le ya siko na kati ya libala soki bato batanga ba texte biblique ba omona ke moi c'est boso alinga pana na été na bolingo ya Jacob. Les acquis même pas ça Rachel. Il y a un moment même il y a à comment il même il prêt à tout ça Rachel et biloko pour Rachel a dit que Mobala a place n'a pas que Mobala la donne il était. Na comprendre. Na répéter vous. Na il y a un moment même il y a à comment il en comme sous le moi na yé biloko. C'est que Rachel a dit c'est ça na ah au soboto na Mobala on na soboto na biloko comment na si Rachel a dit c'est pas même des aides ça na d'accord. Le long ngala lia mais sur Mobala ya c'est que même Rachel a d'autres de Mobile. C'est Rachel a dit que Mobile va OK, on était pas bon ligne Rachel. Ils avaient place à Léa, ils avaient pas à Léa, Léa ça qui a des fois miso. À ça tout le monde a bien. Rachel va au bazaki belle de figure, belle détail. C'est que Rachel a vraiment bien. C'est que Jacob a dit qu'elle a né qu'on est dans Léa. C'est qu'on continue à mboka de côté ça que il faut pas dans yaya. Mais si on de l'autre propose on le voit douter. C'est qu'on bon il y a pas tôt et bon ba la montre sous Jésus Christ. Alors Jésus Christ est allé avec un débat c'est Matthieu na Jean apôtre mais Marc na li bazar kwa ba servant na bango nyonso abinise biso ka 12 apôtres parce que bon il y a Jacob et bon ba il montre sous bon ba Jésus Christ. Mais si on va tout comme ça bon le coup la fondement na bango ba la base de déplacer makabo kofi. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Ah non, c'est maintenant la réalisateur Joël Kachama a fait balancer c'est moi c'est traité de cause la providence c'est ça mon ça pour moi ça parce qu'il y a ça mon ça là il y a pas là après d'être cause on a comme selon ça kafu penza na moi va polygame les va recevoir la terre ma pasteur balinga polinga basi de gauche à droite na moi ma télé on est ko piquer bango après maman métissé té tout ça ne musala c'est que les à la boy à vous Joël Kachama. Il y a une étude du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie.
traité de conseil la providence. Si vous avez besoin de mariage, vous allez noter. Vous avez un projet de mariage pour que mon sécrétaire ou bien ma mail est à 06 15 31 69 90. Tu vois le procès là, yo musala pour musala ou ya mabali za musala ou ma mail est à neto. Nebi makasa za musala ou ngana maîtrise. Et za musala ou nza basali correspondant ko sala mo moni qui na ça émission ya préparons nous pour le mariage. Et je parle que du mariage. Quand on parle du mariage, on parle de la famille. Pasteur, dans ce que le sous pasteur na biso pasteur Isaïe, Isaïe Tishibi, Isaïe Mande Isaïe Mande Tishibi. OK. Parce que dans ce que le sous comment on a qu'il nous le dit que Jacob a Jésus Azaki na base 4. Comment on a pasteur ou pasteur casse pour faire toujours comme on est parce qu'il y a un toit qui n'a pas solo, surtout côté masolo pour y aller qui n'a pas, avec qui est nzambe asa polygame. OK. C'est quoi polygamie on est nzambe. N'est pas nzambe asa polygame. Toko y nzambe asa polygame par rapport à quoi? Par rapport au nom que Jacob il avait 4 femmes, malgré 4 femmes, malgré kaka Rachel, mais il kaka polygame. Donc pasteur on a dit que nzambe asa qui polygame. On connaît bien biso ba autre peut-être polygamie dans le blé qui est OK, il y a un lobby boy. Dans le lobby on dit ba polygamie nyo sur nzambe a permettre qu'il y ait une alliance, les actes prédication. Na pesa dit nous même émission tout ça là qui dans lobby et koloyer, ba retour na pe kolo makabal bal. Kolo zo Jacob te, kolo zo Isaac te, kolo zo Abraham te. Mais elle va retourner na kolo makabal bal, kolo zongi na commencement nzamba ça qui mo bal na mwasi. Volonté ya nzambe na mariage, ya ngwala ba de konanga na zo tsabino. Tika modi mon nzambe éclairé bino parce que kolo na biso de maître. Herba yeba tuni makabal bal. Si ko na lobaki ba polygamie nyonso yo nzamba permettra ki amopete ya biso. Mais en réalité même de ba kolo ba nzambe aza polygame, aza na basi belé na nini. Ba de konanga za faux. D'abord na yo ngala pesa bino texte biblique moko. Poto mona soki nzambe a représenter parce que au mot dit langage nzambe kolo ba do ibisa ba pharisien. Comment vous comprendre le langage na matin? Et l'obéli à Nzambe, Kokalana, Batute, Nzamba, ça va manière rebelle. Nzamba, Rose, Nzete. Yo moné, tu as olo Nzete, ma olo Nzete. Parce que depuis ça, quand tu me l'as dit, on rappelle, parce que il politique dit tout cas. OK. Non, le week-end, Nzamba, Albakana, Ndenge, parce que il politique, question me pose en pays, Bandol Bakaka. Langage Nzambe, c'est langage mon codé. OK. Nzambe. Oui. Nzambe na biso, langage na la codé. Donc, on rappelle, en tout cas, parce que dit tout cas, Israël. Pas à qui pasteur Nangaï, ça ça me dit mon cola ça sont déjà mon tunaï. Cola ça déjà mon bonnet. Ça me dit le cola. Voilà, dengue na zongi pour mon tenir soit confortable biso. Na kota la koloba kenzamba za moto azali na basi belé na ni na lobi boy. Kolo ça na ba manière bela no ba ba ko yeba te. Na ko bisa no même exemple mo terre à terre. Au monde Israël et comme il bosso mer rouge. Ba comme il bosso mer et ba il bosso ya mer Mayamara. Si vous avez comme les boissons Maya Mara, Pépé, besoin wana, et c'est comme il la maille. Mais elle va comme les boissons Maï, Isaac à mer, c'est que Maï Isaac à Bololo, Pépé Bandu va merder. Moi, c'est raison qui passe en Zambie, Zambie, c'est 4 éteignes en CT. Elle a 4 éteignes en CT, bois qui a mon Maï, Maï wana comme bien. C'est que CT ou ya Kotaki, Amélie Bololo, Nyon Sona. C'est qu'on Zambie, il y a mon en CT. Mais CT au bas, 4 éteignes, wana c'est Jésus-Christ. Oh, yo lelo vie cause à la mer. Mais Jésus-Christ sera à côté, amela la mer pour banane bazwa kimia. C'est que Nzambe, au rôle kata ba vimo kwa bololo. So roti eli ka place Nzambe, aza capable ya rolongo la bololo nyonso na vie na yo pour mon abisengo. C'est que Nzambe za ba manière bela lo ba batu ba okebate. Siko muntu lokola Nzambe, kola kozwa na denga bo. Bo mona olo ba batu ebele. Mais en réalité, na batu belé wana Nzamba sa nchonga na mutu moko. D'abord, on a appelé ça langage terre à terre. Même l'écriture, on a dit que Kolaza polygame, Kolaza n'a pas sédé, Azana 10 vierges, on a expliqué qu'il y a 10 vierges. Si on a appelé ça dans le texte biblique, parce que la Bible est parce que Makamto Zoloba, et c'est ma commis à Nzambe, et dit Makamto Zoloba. On a appelé ça texte biblique, si on bisona bino, to vérifier, total, ceux qui Nzamba za bongo, ou bien Nzamba za bongo. On a appelé Sylvie Pat, il y a Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, tous autres on a verset 2. Natala nan denini, bazo présenter ville moko. Après tu bien dans le canisa Yanzambe. Ah Apocalypse chapitre 21, verset 2. Balobi, je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. N'a répété pour la bonne compréhension. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. D'abord, Awa, j'ai mon ville,
bandeko na nga Jean azomona eloko mosusu te mais Jean omona ville siko R azomona ok Jean ndeko na biso akosunga biso même na tradition mosusu po tozwa mpenza likanisi to comprendre eloko nini ezolobama wana. Et il n'y avait plus de mer. Ok. Et je vis descendre du ciel d'après Dieu, ok, la ville sainte, ok, une Jérusalem nouvelle, ok, vêtue comme une nouvelle mariée, ok, pure pour son époux. Merci beaucoup. C'est quoi par rapport, il y a lumière et il y a pas. On a pasteur Limbisa, on est évangéliste d'ailleurs. On a Jésus, on a Pierre, on a Jacques, on a évangéliste non. Moi, dans la église, toujours à compléter par rapport à la tradition pour d'être biso, surtout biso va sacrificateur. Nous soutenons des témoignages de côté langage. Merci beaucoup. Ok. Alors, Babi, j'ai vu de ça du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. C'est quoi? Ah, on va présenter Nouvelle Jérusalem. Si vous présenter une Nouvelle Jérusalem, Oyo, Azaba Bongisi, Loko la Mwasi Moko, c'est l'église Yambo. Nouvelle mariée. C'est l'église Yambo. Balobi, nouvelle mariée. Donc, Balo présenter Loko la Mwasi Moko. C'est quoi? Est-ce que les Balobi Mwasi Moko, les Mwasi Moko, les Abato Belé, c'est que les totalité, il y a pas de Zambé Nyonso, par exemple, à 4 épouse va présenter. Est-ce que Balobi que moi c'est Balobi c'est ça 5, Balobi moi c'est 10, Balobi moko kaka, Omzambe, Arara na moi c'est moko. Au moni bazo présenter église, Zamba koiko soit. Biso nyonso toza le roi, kola za le roi mutu. Siko biso toza le roi biteni ya nzoto ya kolo. Yamona enlèvement église eza le roi nzoto ezo mata mutu azo kita to kutani mbalama to comme na kati ya totalité. Siko biloko misusu peut-être bato ba comprendre te oya ko présenter nzambo moni nzamba zaki na basi al koto dise David kuta zolo ba soko moni zaki mukese kela ina bakisa. Soko moni bodote biloko wana na kati ya fondement biblique ezate. Yamona biso to bito pesa bino nyonso na ba précision. Bade konanga ata dengo mona bato misusu ba olala. Salomo ana basi kaka bible to simbi Salomo alobi na basi mingi à la moitié moko. C'est que Salomon boy remonter le roi dans la base belé, mais chrétien raison que Salomon yé moko. Et to comme na Salomon na pèse na ba témoin pe moi na nyonso nzambe. A comprendre que Salomon Salomon muta comprendre. Non, pour il faut expliquer pour mais la mon boulot. Pour mon la Salomon David était si ko et to comme na Salomon na pèse à ba texte biblique là il na le ka bible. Na ko expliquer que Salomon ye moko loba za na mwasi moko. Si ko moni basi nyonso bo moni Jacob ezande diteya ya ngwana kolo aye. Si ko fo batu na kolo pe makambo di bala. Batu ni kolo makambo di bala. Est-ce que kolo azu Abraham? Est-ce que kolo azu David? Est-ce que kolo azu Salomon? Batu ni kolo makambo di bala. Kolo azu ni na commencement. Audi nzamba sa ki mubali na mwasi. Bande konanga na soko sabino tono di Seigneur. Adam zolala bazora 3000 bandité. Bazora mupandi moko nzambe azo former na yango. Au monde babilo nyonso moni eza ba grisa diable pour na komema ba nakate carrément. Volonté ya nzambe na ngina pe dans son sur l'écriture wana parce que yango so na hotel ya peza makambo yango neza le wa kire automedisa kabatu pour mutu nyonso comprendre penga ke makambo kolo pe soko ayeba utune makambo bala mais kolo fois David, kolo fois Salomon, kolo fois Abraham, kolo fois Batuana azwa ba mote batuni kolo makambo bala azongi kaka na commencement nzamba sa ke mubali na mwasi. Mokano ya nzambe ya ngwana yango le moni babilo nyonso ke mba double et mba confusion na kata ya bana nzambe na pese écriture ngo pour moi na nzambe nyonso za a comprendre. Donc Matthieu chapitre 19 verset 4. Papa il va ko sunga biso na tradition Matthieu chapitre 19 verset 4. Matthieu 19 verset 4. OK, Nathalie on va comprendre. Merci. Il répondit, n'avez-vous pas lu que c'est lui qui, entre parenthèses, les créa. Okay. Au commencement, le fit mâle et femelle. Ok. N'avez-vous pas tu comprendre. Pour une bonne compréhension, il répondit, okay. N'avez-vous pas lu que c'est lui qui, entre parenthèses, les créa. À fermer parenthèse, okay. Au commencement des filles mâles et femelles. Ok.
siko nazongi tradition wana na sisi na éviter ce que comprendre ah ils a kolo siko kolo na oloba kolo na biso Jésus Christ kolo eraye ba opposer deux questions de bala il faut dire kolo que Abraham na yebi que Abraham ba Isaac ba Jacob nyonso bazali de teya c'est que basi nyonso ba toi ki wana ezaki de teya nzamba permettre que on peut teya biso pour nzamba ça na ba manière belé oyo azoteya biso ba bato ba okebate siko awa na tangi pe na 8 secondes peut-être bato belé ba ça il a mingi 8 secondes pour comprendre le langage à 8 secondes, pour nous surtout dans les canisiens zambé. Pour les lots de mon modèle n'a pas colonde. Colonde c'est éclairé. Colonde fongo la canzela, bande bonanga. Bibo kanisi les lots. Y'a moment on a même les lots. Et ça même n'a pas te belé. Oh biso toqué les lots dans katia batombo. Et ça n'a pas te belé, bazala batombo. On a sauté tout na barosa makambo babolingo. Ndebo mi ba te belé, la katia makambo. Les biso ba mi bali. Tokanisa le roi basi bana mitema te biso de to ana mitema. Zele moko mona basi musu pe a okende na ba côté a okende ko sa soki nini a okatsa mobala na mitema te yenda na mitema. Mokano ya nzambe pe volonté ya nzambe yango par rapport à la parole. Na pe c'est chrétien Matthieu chapitre 19 verset 4. Ah ba lobi na biso il répondit n'avez-vous pas lu que le créateur au commencement fit l'homme et la femme. Ah bi biso ba biso botanga kité na créateur c'est que Nzambe est moko na ebandeli asala ki mobali asala ki mwasi c'est sa famille au Nzamba ça par rapport au fondement biblique si ko ba polygamie nyonso ya na mbino tina apocalypse na la tchabino que e balo ba Nzamba za polygamie est-ce que comme na ba présenter oh soki balo na habiter sur les ana pluriel na habiter sur les ana pluriel e botangi la babika épouse moko na semi. C'est que tu comprends que Nzambe a la base belité parce que Apocalypse des livres où il kangi ma solo il y a Bible les Apocalypse ce qu'on Apocalypse est pas présenté épouse bazo présenté balobi une épouse balobi tango sur les la pluriel kuna basi sur les belité Nzamba za na mwasi moko mais ce qui permet ba polygamie ça pour na ba manière belé até ya biso par rapport au fondement biblique yangona herba tuni kolo makangwa bala a okende ko so Abraham te a reçoit Isaac te a reçoit Jacob te a reçoit batwana no so te mais herba tuni makangwa bala a zongi bato na commencement Nzambe asala ki mobali na mwasi c'est ça mokano ya Nzambe par rapport ya nini o nyoso bomo na wana d'interprétation nyoso za na fondement biblique ya Nzambe te je comme quel rôle là ya betela makoma ntwa sa ko se batala ba ta bolingo makasi ko tlinga ki manda ki matele ya nyoko matele plutôt makasi en tout cas pour moi pasteur c'est la CPD dans la CPD ko nebi ke papa li masiala oye aza enseignant yi a terre à fidélité nebi ke papa li masiala na pareil place azali mobala masi pe masiala na sa na son yebe a CPD makasi na mateya on nebi ka CPD na pasteur Shekina na nebi ka CPD na mateya makasi pa batambola ka ligne oyo ya yo pasteur pourquoi permettre na ba monke tellement mateya CPD singa ngina solo kila bato ko tala biso ki tolandaka makambo oyo ekoko sauver biso ko sauver ba âme na biso tolandaka ba prédication te que Dieu va te bénir la bénédiction est là sala boyo ko pambola ma soko pesi bonkola ko pambola yo bandeko erbe tout ozana kati ko bunga Bible lobi cherchez d'abord le royaume du ciel et toute autre chose vous sera donnée par-dessus tout le ko tambola bien na ndenge o Nzamba lingi to tambola to linga Nzambe to saye ba posa na biso e boya sima Nzamba ko pesa biso na ina loka boye yo oza basi mibale oza basi misato ko lobate ki motema ndoza différent na Jacob pour azalaki na basi ebele me bolingo ndezaki pa moto moko yo za deuxième bureau oza troisième oza quatrième bureau mais yeba ke motema mobali na yo ezaka ka pa moi c'est nini moi c'est liboso pasteur vous avez continué na na lobby de la ville de Canis d'abord ba bien aimé na lobby parce que elle de kolanga lobby et puis c'est gars démona même on a battu sur ah l'autorité Salomon azaki combien là-bas 1000 femmes mais il y a l'autorité David de na mona moko ba David kuta bala ki basi bon c'est que le roi David abala ki basi belé yo pe comme le roi David c'est que yo pe comme roi parce que David azaki roi yo comme roi te pour la vie donc quand on dit Salomon yo pe comme roi le roi Salomon pour Salomon azaki roi c'est que le roi yo comme Salomon au exemple Salomon yo pe comme Salomon Nzamba permetta bon moya bato na pote ya biso yo mona mwato le l'enfandi au monité David abala ki basi belé ah yo le comme David comme appel roi o bon m'appelle lui le roi David pour David pas bon mai loi abomaki yo bato wana bon moina bango ko se comparer na ngote bango baza image à Jésus Christ yo lelo soko bali basi belé boza image na
Si kolo awa erba opesa likanisi azoni na commencement peuple de Dieu tozolo balabino nzambe ana sima makambo tolo ba nzambe volonté ya nzambe yango na Matthieu 19 fois alobi ke nzamba sa ke mubali na mwasi c'est que oya ye koko donc kolo so kwa ye na ba sakoli nyonso il faut ba kota na kati na parce que yende mukolo masolo oya kani masolo nyonso muto asala ka libala Jésus Christ yango lo moni awa azoloba azongi si batu na commencement nzamba sala mubali na mwasi. C'est ça pour nous Zambé qui va compléter na oro baki na kwa. Amen. Pasteur neto soza le basuka ya olo bako na monte komi na suka ya monsieur na moni réalisateur na ngai Joël Kachama azo ebisangai so chité. Oza le basuka pona mukola lelo. Non, lelo basuka pona mukola lelo. Ah, lelo basuka pona mukola lelo na ebisi ba na Zambé d'abord pour expliquer par rapport à Jacob et il y a David pour placer ba to bile ba fanda David pour expliquer Salomon. Mais l'autre quand on dit ça va bien aimer, on a pesi bino le roi conseil. Si vous avez bateau de l'eau, vous avez carrément battu ensemble, vous avez la Bible. Tous sont dans l'esprit de la Bible. Ndeke apombara na papa mon côté. Au monde lelo, batu balingi ko prier mingi, mais batu balingi ko tanga ko méditer. Siko mobeko ya Moïse elobi, soki mutu alingi kaka koyoka mobeko ya nza alingi kaka mutu bon alongoli lito ne pona koyoka mobeko ya nzambe même prière na ye et comme abomination de so nzambe. Ya mona to yebisa bino to zonga kaka na makomi. Soki to zongi, to zotanga Bible nzambe akobando éclairer biso. Poto bando comprendre que ma prédication musu c'est ça ma prédication et outi na nzambe te menza ma prédication et même biso na kati carrément. Lito zonga kaka na vraie parole de Dieu ndeto ko dikisa mon biso. Parce que eza na likamuko elinga monta mobozolo ba makambo za inspiration yaka. Eza likamuko elinga ba biki mutu so ozota oza ko sambela, il faut sambela conformément na liloba ya nzambe avec des versets bibliques. Vrai ou faux? OK, d'abord il y a na lobi parce que Moïse a lobi na kati ya mobeko, a lobi soki mutu moko alongoli litoyi na ye. Aboko ka mobeko ya nzambe même les prières na ye za abomination. Sikoyo tozuluba par rapport ya lumière là nous ya parole. C'est que soki mutu azolinga koyoka liloba ya nzambe te même prière naie et vous allez lokola ni prière naie et vous allez lokola abomination. D'abord on a dit là qui bien aimé nanga asungama la kati kati on a pona belle idée parce que les lots bateau mon a bateau belé al balingi ko sambela to côté jeûne ya 40 jours jeûne ya 100 jours dès moment les lots bateau commencer à même publicité ya ba jeûne dès qu'on a jeûne ba c'est la kango publicité parce que quand on dit soko zo jeûner hein soko zo jeûner soko la mai na yo penye suki na yo bondela nzambo abona na secret ezate lelo de momoni bato ba même ba concours ya ba jeune ba sala na publicité si qu'on a peut ça écriture so dans une écriture pour na la sabato mukano ya nzambe proverbe chapitre 28 verset 8 proverbe chapitre 28 verset 8 proverbe chapitre 28 verset 8 Nathalie Nanawa après ba taille sur la tradition proverbe chapitre 28 verset 8 ah ba bible. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. N'habitez tradition, on a pas autant de la vie sur nous. Natangi, celui qui augmente ses biens par l'intérêt et le désir. Et Proverbe chapitre 28. Nous avons combien? Proverbe chapitre 28, verset 8. 28, 8. Ah, attends. Vous allez entendre la version là. Ok, en attendant autant, on va continuer. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ce qui m'a dit pour mobeko c'est la parole. Ce qui m'a dit prière au sala, et la prière à mbindu, na miso nzambe. Ya moni bato belé les ba prier, mais ba loko la bazala boyebi ya nzambe te, ba prière na bango, eza ba prière ya mbindu. Si vous avez la cas, parce que vous avez pas pour mon côté. Paul, la pierre, a zolo batté, l'équipe madame Bissot, qui a dit l'eau, il a la prière. Si vous avez la connaissance, ça l'eau batté. Il y a un monde qui ça même nous a maloba, ils ont un fondement biblique qui était nous a mis au Canada, c'est le seul qui a prié, il est écrit. Yondo le bâtiment. Si vous avez un faible émotion, un sentiment, l'émotion de l'Anzabé. Il y a un si pas l'Anzabé, basons dans la bouteille, dans l'Anzabé, pour pas en envoyer. Nous avons constaté, même les serviteurs, mais il y a ta Bible. Parce que mon soeur est dans le sol. Ok. Et ça, quand vous priez, ne multipliez pas de 20 paroles. Ok. C'est biblique, non? C'est dans la Bible. Mais pourquoi dans la église, le pasteur, le modérateur, pourquoi le modérateur? Pourquoi le modérateur insiste à aller prier?
Priez pour notre nation. Priez comment les appelle modérateur. Quand vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles. Mais modérateur, vous priez sans cesse. Non, les problèmes des arts, au monde, Israël, les arabes sacrificateurs, les lévites, ils pour accompagner les sacrificateurs. Les arabes modérateurs, la chambre, les soir. Si vous avez expliqué, il y a une tradition pour la version de Canis. Dans la version, Proverbe chapitre 28, dans la verset 9. Les années verset 9, on a si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est que ça monte à beaucoup de qualité. C'est comme on est au monde est des gens, même les modérateurs, c'est comme Israël. Oui, Moïse a commis 5 livres. A commis Genèse, a commis Exode, a commis Lévitique, a commis Nombre, a commis Deutéronome. 5 livres à Moïse. National Alliance, il y a un fondement. C'est que ce qu'on y est, il faut que nous soyons des prophètes. Il faut 5 livres à Indi Malou. Il y a des lois base. Oyo, il y a un fondement. Si on a 5 livres à Moïse, il y a un livre à Lévitique. Livre à Lévitique. Au monde Lévitique, il y a un livre, il y a Lévi. C'est que les livres y a sacrificateur. Si on a 4 livres y a sacrificateur, il y a la loi y a peuple. Il y a la loi y a sacrificateur. Si on a Israël, il y a la sacrificateur. Il faut y a la loi y a peuple. Il y a la loi y a sacrificateur. Même le peuple, il faut y a la loi y a sacrificateur. Il y a la loi y a. Si on a il y a un moment dans Israël, il y a un sacrificateur. Il y a un sacrificateur modèle à Zaraka pour battre. Si on les lots, ce sont des ministres, c'est que il a fait des comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur. Si on a les lévites, on va accompagner la mission de si on lévite, on a sacrificateur en Israël pour qu'on ait Bunganga, il faut qu'on ait âge à 30 ans. Tellement préparé, au monde a l'église, au monde ministère, évangéliste. L'homme va payer le docteur. C'est tellement formé. Il y a un moment où on continue à faire. Au moment où on a des gens, au moment où on a un modèle à papa, ndako, il va y avoir un tata, ndako à Zoka. C'est tellement même la salle Nzambé, il y a des gens donc on a la salle à il y a au monde même la chrétien dans la Bible. Dans ces semaines, on a aujourd'hui à l'église, on a été capable Nzambé, on a la question de l'importance de la communauté de Nzambé. Pour la succès, on a appelé ça témoignage. Mais comment on a dans ta livre? Alors l'église, on va dans sa balaye, il faut savoir la Marie. Bon, ça la Marie pour l'année, Marie, elle va donc place à Jésus. Jésus va donc c'est ma camonion sur la ça. Il y a moi la photo qui la place à Marie, c'est tout ça Marie, Marie a koyoka, a koyebisa mwana na ya kobikisa biso. Siko alobi la témoignage mais abi abanjo tanga Bible. Na kutanga Bible ti mukomoka ko koma place mo ramoni ba Marie na ba ndekone ba Jésus azoteya. Ba yebisa mama na ona ba ndekone ba roko. Siko Jésus ayebisi bango ke koyebisa bango mama na nga na ba ndekone ngeza ba obaluka lo bazape. Alobi e katanga ko molimo nzambe banjo toucher kasi bino bolobaka ke Marie Jésus apimela ke côté ah waye bon moni te kakete aboyi nani siko par rapport à qui bando tourna à que le compété bien c'est que mater bater abiso musika nzamba éclairé pour banda otanga bana nzambe nazo pesa un exemple de Daniel bakomaki 70 ans na Jérémie lobaki bokena mo pour ça 70 ans bakomi 70 ans ekoki Daniel ayako yeba ke année na biso bo ekoki pour que tanga Bible et la simbi dit Jérémie c'est que tout c'est tout coquille c'est mboula nzamba lobaki na bo zoki na prière nzamba bimisiba siko lelo bato ba prier ba yebe le côté de na lobi awa évangile za na 4 volets tu as la révélation tu as la connaissance tu as la prophétie tu as la doctrine. C'est comme une révélation dans le monde d'église. Il y a un monde qui va côté de la modération la confiance. C'est comme connaissance, c'est ça, il faut pas s'abouiller de la Bible, l'écriture, c'est ça connaissance.
prophétie et ça va aussi un texte au tiers on attend mon doctrine et ça le voir mon beaucoup c'est le voir ma colo il y a autre moment d'attendre la révélation ma connaissance il faut tout quitter dans ma vie physique pour tout simba batou va se conformer par rapport il y a les lobans je comment on tient colo merci beaucoup na penser batou ba tellement sur la CPL pourquoi pas ce numéro de téléphone pour proposer dans besoin ko benga ko na penser tous que nous kabona wana pour aller OK je crois le numéro ngai et ça 085 31 40 893. La répétant pour la bonne compréhension 085 30 40 893. Voilà le numéro de la nation nationale. Na kanisi kuna lelo toko sukana toko kabona na bino wana bo continue mingi kolanda matea ya passer na biso Esaïe Tishimi matea za kitoko tolanda ka ba matea te oka kuna ba te biso bénédiction po ba biki sala boyo kozwa boye to yebana no koye ba lelo banza be pe kotanga yango pe kotosa yango nde tokozwa lobi ko penza na bomo ya seko kuna lelo tokabona wana nena lobaka ki God bless you que Dieu vous bénisse Mungu awabariki tatanza mikalo sapu na nzamba mbele chini bana betu bye bye.